la caméra parce que je préfère de mourir que vivre à genoux. Bientôt, c'est l'arrestation de M. Kabila. Kabila abomi Baouma, abomi Bouza Mabé, abomi Bakamona Posto, Kamona Sapo, Bamamadou Ndala. Trop c'est trop. Basali complot ya kosakana te soki mokonzi mboka kenda kalobi balingaki basakaje ye. Tozokende malembe. Ok mes chers amis, mes chers frères, tolobi boye, Congo la caméra. Congo la caméra parce que je préfère de mourir que vivre à genoux. Amen. Tolobi boye, Congo la caméra. Bientôt, c'est l'arrestation de M. Kabila. Kabila a sali bakrimi ya kosakana te. Kabila abomi Baouma, abomi Bouza Mabé, abomi Bakamona Posto, Kamona Sapo, Bamamadou Ndala. Trop c'est trop. Yango boyoki lobby ba interviewaki Paul Milambwe. Paul Milambwe a témoin killer. Oya simbaki bilamba makila ya Shebeya. Na kala la kalao na États-Unis. Basimbaki bilamba makila ya Shebeya. Awa sikoyo Kabila mukama te okoyoke loko basali complot ya kosakana te soki mokonzi mboka kenda kalobi balingaki basakaje ye. Mais tozoyebisa bino ke kabali nyonso na maye. Nous avons deux alliés, l'Éternel Dieu Tout-Puissant et le peuple congolais beta maboko. On a deux alliés. L'Éternel Dieu Tout-Puissant et le peuple congolais. On a soutenir Félix à 100%. Nayamo tolobi boende kunangai. To soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mukwantombolo, Moamai. Le vieux propre. Le vieux Mukish. Ndekonangai. Tshisekedi mort est plus que Tshisekedi vivant. Félix, c'est l'incarnation de Tshisekedi. Mon doigt travaille de Tshisekedi. Bokanga maloba na zoe sabino lelo. Oyo nyonso sali mabe. Tala. Congo lelo batu bakomi komela. Bombe. Bombe. Qu'est-ce que signifie bombe? Poussière. Oyo ya ketch. Poussière wana. Oyo. Azomela ngo okokoma nani Congolais tozokende wapi bako ba Rwandais baye kotanga plus de 5000 Rwandais bakotisi bango na IBTP na campus partout baye kola balangue na biso lingala mais baza ba Rwandais tokoyeba bango par le morphologie. Qu'est-ce que signifie morphologie? Zolo Moulaï. Bazana Zolo Moulaï. Yabasi Bazana Tibele Zebe. Ebele. Minu Liba. Libanda. Soko Moni Moutozana Minu Libanda. Bengaye. Tchaye Moussapinamo. Tamoto. Sokia komi roi. Bimisaye. Lumbe. Tozobanda recensement. Si boyoki ba Rwandais nyonso bazoloba ke recensement na Congo te. Mboko ozamboka na bino. Comment bino bozopesa loi? Keita Jan azali Camerounais. Comment yazoloba ke na boyi recensement? Omoni kote to uti Keita Jan. Tokosuki sayo okotia musapina na mo. Okoyoke loko. Nazo bisabino Rubero okotia musapina mo na moto. Wakapuba okotia musapina mo na moto. Okoyoke loko. Ruenzori okotia musapina mo na moto. Bisi Makara okotia musapina mo na moto. Nemi Mulanya okotia musapina mo na moto. Est-ce que na fingi moto?
S'il peut voter Moussapinamo, Papigme va voter Moussapinamo, le diaspora va voter Moussapinamo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va voter Moussapinamo, Soki Abimi étranger, Félix Bima Kende. Est-ce que bon côté? Biso nyonso Moussapinamo, la moto, recensement, ba machine essayée. Boy électrique, boy zotungisa makila so komeka rua. Yo moko lapi. Debo, eza ba biloko ba carte d'électeur te. Eza identité solo. Bo prouver ngai, bino ba professeur. Bozo kende ko ba mbongo na carte d'électeur. Le PO. Et ça la mawapi. Carte d'électeur c'est pour l'élection. Biso nyonso ba il est illettré. Ah oui. Nous sommes des illettrés. Oui. Yebisanga soza illettré. Mbongo kenda ko na carte ni. Nous sommes des illettrés. Ah ouais, c'est quoi il faut identité. Toyeba qui est congolais, qui ne l'est pas. Ndeko, bazo sisa batu na Kivu, na moni bakati batu mitu, ba secte, plus de 50 personnes na Nord Kivu. Bazo sisa batu. Sikoyo, nani ko diriger mboka? L'homme est sacré. Mutu akokulongo na mutu na mukilita par Nzambe. Vrai ou faux? L'homme est sacré. Ndeko nangai, mbosoko yo ozo boma mutu, okotika na nani? Qui va diriger le monde? L'homme est un investigateur, l'homme est un rechercheur, l'homme doit quitter sa maison très tôt pour aller pêcher, travailler. Si vous avez un moutou, les autres comme une politique, il faut changer politique. Politique est comme un humour, il y a quoi c'est qui ça. Si vous avez une politique, il y a quoi? Au moins, il y a une politique qui est au bandit au canne la naï. Aux autres, on gando. Ozu pancréas, obomi ngando, ozu pancréas tient na kati. Allez balie ba meli na soupe. Si ko biso to banda ko pesa bango ba carte de santé. Santé au fait. Est-ce que ça là? Tout ça c'est bino, la bolingocratie, l'amour du Christ. Linga muninga neto milingi omoko. L'homme congolais est devenu Wagous. L'homme congolais est devenu chien méchant. L'homme congolais est devenu un traîneur de rue, un loukouniste, loukougna. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre un loukouniste? Il faut qu'il y ait la bolingocratie, l'amour du prochain. Oh, il y a l'ambi matembele, il y a l'ambi mikobos. Matembele, c'est qui tombe pour le mikobos. Mais comment on a moutou à tiello, il y a l'ambi matembele, à tiello. Est-ce que c'est normal? Si quoi, bino banemi mulanya, bachadari, bolingi kaka bino ba congélateur na bino ezala na mesuje biso to liate. Bosali 18 ans, bosali le côté. Est-ce que boko tiki la biso tante? Trop c'est trop, to lembi bino. Boza batu moko oyo ya ko senga ko leka na télévision ko senga peuple congolais bulimbisi. Correct. Tolimbi Sabino. Il faut Tolimbi Sabino pour ça qui m'appelle trop. Bobomi va pigime. Bobomi va peuple na Kasai. Massacre à Yumbi. Les autres zoka batwa benga plus de 50 personnes qui ngobila zo lelo ko benga na ba mama. Yaka. Aya tokuta. Ngobila na zo lelo yaka. Okoyoka na charo mobile. Dada. Toko Zoboy, comment il va dire 1, 2, 3, Tobaluli, Toché Sens. Trop c'est trop, j'en ai marre, na lembi. Na zo Sabino, na lembi déjà. Trop c'est trop. Bino pe ba cadre à parti. Tala, tika na loba. Loba. Na loba. C'est qu'on a dosé pour nous. Loba. Na loba. Au moins il va cadre ne va comme trembler. Bazo banga nga mabe. Lobi si na lobela ki papa moko o babengi na lobela ki deuxième Cabé de luxe. Na belle Cabé de luxe. Lobi mo benga fort.
bobengisa ngai naza na dossier na bino trop c'est trop avant na dévoiler secret na bino bengisa nga oyoka secret na yo oyo sali kabe de luxe lobi bobenga 50 personnes yaka na parlement nakoya na ndako na yo te yaka awa na parlement tinda délégation na yo na parlement o naza na dossier na yo ti tokoma lundi nakofongola yango lumbe ti lundi nakofongola yango luka ngai partout soki nafongola yango tala okolapa tolobi boye bato nyonso bazotravaille na présidence de la république soit disant les conseillers yo conseiller yo ozotite ye Kanga Jules soit disant conseiller itinérant du chef de l'état Keba yo yebi bitumba onga na bundi yo aza ambassadeur itinéraire obanda kolia mbala kuna ya na bundi. D'ailleurs je travaille à crédit vrai ou faux? Nazo travaille à crédit 2 ans yango bino bozolia njila sali Nous avons conservé le pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir. Les gens ont conservé le pouvoir. Dans la Keba itinérant. Keba, Keba, Boya na UDPS Kimukolo. Ngai papa Tshisekedi atiki ngai. Kama na UDPS Salisa yebinga bien. Koyoka elaka. Nazo bisa bino ba conseiller. Je vous mets en garde. Tout le monde le conseille. Vous avez travaillé. On comme la Masanga. Na GB. Il dépasse à 100 jours. J'en ai marre. Je préfère de mourir que vivre à genoux. Mais le vivre, na mettre bino en garde. Ceux qui vont s'accorder na consomme troupe na banda na bino nyonso va conseiller à UDPS. Vous avez travaillé. Bolongi muko antombo la tika biso. Biso na bana biso to kokende wapi. Vous avez travaillé. Je vous mets en garde. Les hommes de 100 jours. Les hommes de 100 jours. Les lobbies sont nyonso to travailler. Wapi ba combattant wa zana misala. Naloba te. O kanganga munoko. Naloba. D'ailleurs, le 26 oyo. Balaki le 26 oyo. Dans la permanence, il y a eu de paix. Et dans le 26e anniversaire, il y a Parlement debout. Bokoyoka bo. Et Yokani. Bokoyoka bo. Et Yokani. Bongai. Brouetti. Qu'est-ce que signifie brouetti? Instrument ouais memaka. Natongi. Brouetti. Sali poto. Brouetti. Natongi e bandira na e matiti likolo. Etongi 5 étages. Est-ce que ndako estili bobwaki si brouette? Est-ce que boko zota brouette wana te boko tsango ta na couloir? Vraiment. Naloba. Dala, muto pesaka conseil te naloba. Brouette wana boko tsango ta na couloir te. Trop c'est trop. Brouette ezo pole la mbula. Sikoyo. Brouette kobeba. Soko luka su brouette bokende ko tonga su chante mususu. Tokozala su marche pia mutu te. J'en ai marre. Awa ndela zolo bazo trembler. Nazana esprit ya muki. Trop c'est trop. Ultimatum, tolingi komona su ba président, ba parlementaire, bazo kende misala, bazo ya côté ma awo. Eza kaka biso à crédit 2 ans yango. Vrai ou faux? 2 ans yango. Boyamba biso. Tolembi, j'en ai marre. À l'insécurité totale. Bozo zela na kufa boya ko tafler. Bazo bela na butu. Bozo zela na kufa boya ko tafler. Motema mabe. Okufa te. Sala musala te. Biso to banda ko sala bino musala. Tolembi na ebisi bino boye. Na ko sala mama na déclaration tilendi. Oye koya. Tolembi 2 ans ngoyo. Tshisekedi atiki biso tozosala te. Oya ye tozosala te. Bolingi toloba te.
bobengana na IDPS na le biloko bongo mona IDPS eza ya biso nyo papa atikaki boulangerie ya biso nyo mwana nyonso pasi olipa na ye batieli ye mwa mbebele nazomerite na bundi nasali banani bozotika ngai tala bokota na badushe bino bokende kosokola nakosala mama na mobilisation tolembi tout le président parlement debout tolembi nde nalobi boye nalembi j'en ai marre tokomi kosala badéclaration ozoloba ale tambola na espace bino bovandi ozoleba biftek tolembi bino merci beaucoup. IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Comment on va président de la République? Le peuple d'abord, Fachi Béton, Fachi Aide. Bonjour. Papa Sorolandi, président Gilles, à Saint-Nicolo, il faut payer ça ailleurs. Raison. Yo, ça parlementaire debout, permettez-moi le terme. Aux a droit à partir, même il y a fait 5% de beauté. Ce que ce que mon président sauté les mazana nous kolobaboy. Il faut comprendre. Puisque ndengo zana, balakabi ce ministère mi balé boto beauté. Ministère wanezawa. Supposons ceux qui basoient ta président moko, ba pesier auto benga ta ministère. Le lot kozalawa, wa yangono yoki président Gilles. Azo silika pourquoi? Moussala ba conseiller, il faut basala mon compte moka. Au contraire, yaso salangawa, azo zelango ba menace. Alors il faut comprendre que les conseillers mon compte moka aider na elo côté. Et là mon côté basa ko aider mon compte moka lokola ba conseiller. Botala makambo ndenge basa ko sala. Fati yeyo wa batunyo surtout babandaki koloba ba critiquer bo ceci cela. Conseil ni na sa pesa Fati mayele apesa ya ta otobengi ba makambo pena omoni eza concret. Bango baso fanda kaka na ba wileri na ba se avanzete pona komela masanga. Au contraire bango nde baso telemela misala malamu ya chef de l'état. Omoni awa tozaki na matanga bomoni bango te. Yango na papa keba samedi yaka déjà. C'est révolutionnaire ça la morale puisque journée wana eza ya yo samedi oyo. Moussala oza kosala eleki ya ba conseiller. Yango no moni ba conseiller belé ba komi au lieu balobaka nini? Mbuma nini nyama oya liaka lidesu azaka kaka na kati ya lidesu. Nde moussala bango ba sala. Yango no moni toza koyebisa bango bino soki bosali moussala lolenge lengo banité. Donc ça Fati Béton a bien la bango de puisque tous ça bango ebele misala baso ça les a bien té donc là auto bengi monsieur Peter Kasadi tous ça maman moko aza kolela trop azana mobile na ye si baboya na me basaki na bandako alors l'état lobi que non ndenge boteki ba mapang mususu bozo lupango oyo bokabola mama zo mbongo ndenga sana bana nef mais ko yoka mutu na biso olialité pour la lutte contre la corruption azako kende côté na ba auto bengi famille ya mobali wana yebise que non to côté kalupangu mama wana kozwelo côté tala musala ba to ba kosala ba conseiller chef de l'état mama azako leleza lokola mama mwika baboyani na mobali na ye ça fait déjà 24 ans mais à l'obit to somaki déjà 4 parcelles 5 parcelles pardon alors mobali qui a teki 5 parcelles et 4 parcelles maman a yebité alors maman a découvert que tirali lupango moko atamboli même pas l'état apesi ba mukanda apesi otobengi opposition mukanda opposition onyo surtout boyebi papa na ngai siko ko comprendre kaka muto ya biso face à la kenon maman on est pas partir que roboko la bana nef mais ya sauter les melete maman on a zo elo côté tala musala bango bazoke kosala yango ni photo bi misabango na poisa basé belé oh nandi président Gilles azogangela wana ya za pour bakanga président Gilles. Mais nous avons une vérité. Nicolas Katsadi, ambassadeur itinéraire. Mais il y a ça pour Bakanga. Le président Gilles. Tel est Moussala Bango Bassal. Dans l'assemblée, nous avons Sarabino Papa. Mabunda a autorisé que Moutoua Pesata.
une minute ba critiquer mon konzamboka mais ba finga mon konzamboka inconscient to mona ta conseiller mon côté salaya conseiller ata mon côté aloba bon ce que bango balingi ba banda ko attaquer Fachi puisque biso tozo zelelo kwa malamu soko landi discours ya Fachi alobi bo soko landi discours na yena otobengi 75e sommet alobi bossa na ngeza nena yena bokonzawa peuple il faut assourire merci asengi na communauté internationale alobi j'aimerais voir mon peuple assourire à ce qu'attendis que ngana za na pouvoir conseil nini yo monaka epesa Fachi otobengi ata conseil moko puisque là to benga mutu conseiller donc à quel appel si conseiller appel si pas conseil mais ba mabunda ba fingi mon konzamboka ba député Muindu ils ont traité mon konzamboka je sais pas moi les gens comprendre ambassadeur en cause à la ngamu na biso le mais oui donc on a ba mususu ba ça d'accord na makam président Gilles Azosala le bien ça ko répliquer à moi le ko na net tikali na Fachi et silipo na Congo alors ceux qui va ko sa Fachi ko finga to ko la te yangana to attaquer pe yangana pe lobby que non bino pe bolata auto bengi mikasi abana mibasi botira bana mibali ya fingité c'est là où il y a le problème mais ko yo ambassadeur itinéraire o ya biso azako kende ko soutenir biloko ke non bakanga président alors pourquoi pas samedi yakana mobilisation makasi il faut oser déjà bien armé na mutu alors on est toyaka toza ba boueta ba tout président Gila Ucholo bango alors parlement debout azana droit il y a 25% ndenge bango balobaki que non bakoza biso na misala après 70% monana te alors congolais yo surtout ou soit combattant il faut se réveiller ndenge bango bazo sur mo konzamboka te biso to continuer ka révéler makam voilà ba uti ko découvrir Ledia azali muto to bengi spécialiste ya ko livrer tenue militaire ya la police va même o ya to bengi ya ba militaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Bake va se coaliser dans le régime ya Kanambe famille na ye basali ba port ya mike ceux qui ont moni Bolloré donc mutu mususu ta ko le kana Bolloré alors ceux qui ont na marchandise ou soit il faut ne Bolloré ayeba déjà que non biloko ni ne koti donc ba créer ba port so tali pe port avant comme un port marchand Mobutu port moko ezana bango nde ba créer c'est pour vous dire que bango basali makambo wana pourquoi terrorisme bango babanda ke luka puisque soko landi Fachi béton à lobby je demande à la communauté internationale il n'y a pas ça là par tous les moyens bah anéantir ou soit bah sanctionner nous toi ça hauteur na makambo est alors nani ça hauteur na est Kanambe parce que yo zo luka ba livrer Kanambe ndeni puisque rencontre wana so tali bien Fachi a été fâché aye pas Fachi le rôle on dirait à côté na Sénat sans cacher ne Fachi lobby ke bana Mabe la takashine Kanamba la takashine so luka photo yakabo wana ezala ki sénateur ba ebisi la takashine wana mokonza mboka et puis papa na ebisi yo Kanamba Monique no banda osakana na bokonzi aye na babikumba na wana kuti Fachi bien donc baboti na ndemo mo osala ba je beti ba ya na so ebiso Kabila zo banga ya wana bo utolanda président Gila alobi bientôt Kanamba ce pays. Les révélations et outils et pas pasteur ou Nzambe. Donc on est avec Mukuna. Avec Mukuna petit message naie. Alobinin, alobi Nzamba so la qui se Kanambe bientôt au CPI. Parce que landa ba pasteur, on a pasteur on a té. Ba pasteur ayene ba exco basana nzala. Bana baste. Ba tia ba choko ya azo finga na Nzambe mutu a changer. Donc tu dois comprendre. Yo petit message Nzambe. Et après message Nzambe au bandi ko kumisa mutu. Donc on les a message Nzambe te nazo yebisa bino Satan pe à l'autre arabo to boete. John Numbi Azali agressé puisque Bolandi Lobi n'a pas suivi un message que non Alingi a se collaborer dans Fachi béton. Alors il faut comprendre, ma personne information par lobby. Merci à président Gila lobby il n'accepte pas. Comment il y a été avec réserve? Et sachez,
yoka balobi boye. Kanambe tente d'éliminer. Pourquoi il tente d'éliminer? J'ai d'abord Nasina Sabino Ndenge Zawana bateau surtout ya Kanambe Soko landi bien mon cour constitutionnel à Longwe Lomba lobby ngai na boya ki koyebisa bango ke na Longwe pourquoi soki o annoncé donc demeure no ya suka ezalo yango yango na moni balobi Kanambe tente d'éliminer John Numbi pour avoir accepté de collaborer avec les Américains. Alors qu'il dit les Américains qui fatiguent béton. Si on a des sanctions, puisque un sujet ou soit un cas de Mboka, pas un secret. Puisque États-Unis a des sanctions. Ce n'est pas pour eux que Fatia Lobby l'ont un inspecteur général. Puisque les États-Unis essayent de s'acquiller. Au sein de combattre la population. Mais tandis que les bateaux sont sanctionnés, bazana kati armée tokosala musalati ya on a monelé balongola John Numbi États-Unis et salaki na esendo ya on a comprendre que non message na ya salaki na minute oyo aza tenté bazolinga baboma oyo to bengi John Numbi mais kozala non événement puisque États-Unis azana na posa na ye poazo mo to bengi ba révélation alors ministre même mutoko souhaité que eza annulé c'est Fatinde mutaza préoccupé na Otobengi 75e réunion, c'est ça 75e sommet et à Otobengi Oni. Alors à Sali Maman na discours Fatia Sengi na communauté internationale alors biboé malgré babando solo makambo Covid mais Fatia ça qui touché yaya soko la nuit discours wana comment il y a ça touché minimum pour la bateau est à Sengi à lobby d'ici fin il y a année. Il faut comprendre que Bakaki n'a déjà visé président il y a l'Union africaine. Il y a un homme Fatih Beton sollicite à la communauté internationale pour anéantir le système surtout il y a des rebelles dans le Est. Félix a fait un discours à l'Assemblée générale de l'ONU. À l'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné 100 jours à la communauté internationale pour arriver à cesser l'effet mondial. Donc après avoir commis un discours, président il y a ONU, secrétaire général Antonio Guterres a passé 100 jours pour cesser l'effet sur l'air. C'est le monde habitué dans l'Est. Puisque des gens dans la zone bateau va koufa ki lobby na landi porte-parole armée à lobby a sengi na Otobengi population basa la G ya criminalité donc basa la ini bas se soudé puisque soki basa la G ya criminel eza lokolo siko bazo bundisa moninga puisque na ebisaki bino processus ya désarmement eza en cours bato belé bakomi koya kotika arme alors pour monopoliser parole te après les vols des salaires de 43 000 fonctionnaires, l'IGF vient encore de découvrir les salaires de 133 000 policiers militaires étaient volés par les cadres du FCC depuis 8 ans.